Congo France. France.com site ya Tolo Masolo à danger. Masolo kitoko. www.congofrance.com balobi site adili lipumba ike balobi bana kitambo basiliki veut dire ba combattant kitambo babimi ba maestro ya kitambo babini ba guerrier pe ya kitambo babimi balobi il faut Jessica Tilanda responsable ya ba I love you aya pona événement ya le 21 mai 2016 balobi événement ezara moko bana kitambo balobi appel à Jessica Tilanda veut dire Patterson Mukumi à lobby Tilanda Fozala wana Chico Semeli et pourquoi pas beauté image na simabilili bana kitambo est-ce que oyona o ekokani te pe etikala okokana te spot eza mystique. Bonsoir papa Boni. Ouais, bonsoir Jessica Tilanda responsable na biso. Eza ndengeni balobi le 21 eza héroïne na mabe. Ouais, association de ya bana kitambo to sangani pour s'entraider premièrement, deuxièmement ils ont pour organiser soirée na biso ya le 21 mai 2016 ils en a Paris. OK. Siko na moni skanta mulo azakoto mais nazo comprendre tu veux dire skanta mulo za la mona kitambo mabele mame ya solo mabele mame donc mabele mame ouais mabele mame kumbwane bimara na commune moko mabele mame siko jour ngo oya pona oyemba obi oyara na cadre ka ya commune na bino na oya na ba cadre tout. Parce que je suis né, grandi à Kitambo, donc nous avons un cadre tout. Donc ce cadre à Oyemba, Nazawana, ce cadre donc Nazawana. Donc nous avons le plaisir de retrouver la grande famille Kitambo, Bamasatou, collègues. Donc grand plaisir et on donc c'est moi trop. Beauté image balobi bilili et les kamalobane belé mais veut dire bana Kitambo et kotite. Bon, bonsoir. En fait, mon konzabajo je t'aime. Les abonnés c'est Kotaki. Kotaki. Solo. Et pas tout pété. Et c'est Kotaki nango. Donc, j'aime tout. Non seulement il y a Ngembo, il y a Ngembo, il y a Bandal, il y a Ngiringiri, il y a Mbinza. Donc, j'aime qui noie tout. So, il était le 21, on va faut jeune. Mais c'est pour bien si bana ya ba commune mususu toka ya Kitambo boza ba raciste to te boza ba raciste. Kitambo mute banda Kinshasa. Le roi to banda on to ben ici qui noie tout. Ozana nord. Na France, na Paris, na Bella, Suisse, partout. Pas de délégation, c'était déjà Boya. Donc, mon anaté, afogène. Je veux dire, Salouana, en plus, c'est ça mystique. Salouana, il y a bon, il y a la tête. Et puis, nous, les premières fois, ça, l'événement, il y a bon, qui tambo ou bien comment? Ouais, première fois, les jeunes qui tambo mobilisés, ça les locaux. Donc, on les a sortis dans la bande annonce. Moi on dirait bien beauté na bien pe ka liba pour boyo ki ba l'autre et là pe ba beti mo elo on a vraiment un système. Non Jessica Kitambo c'est la première commune. Donc la première commune il y a Kinshasa. Papa Koulouta toutes les communes, je le répète. Père à Koulouta toutes les communes donc neza on a biso tous exemplaires. Tous ça là et puis ba commune Soufouelanda. Donc le 21 mai moi Kitambo il y a États-Unis, Canada, Angleterre, Suisse, Belgique partout boya tout dans le 21 mai et ils appellent sortie officielle et association Nabisio AJAC, association de jeunes actifs de Kitambo. Hein? Donc de jeunes actifs, il faut s'entraider entre nous, on a un problème du côté positif et négatif. Donc Moutazo Bala te soutenir, Moutazo Akoufeli te soutenir, et ça la batousis Baboara Babilamba na poto azoboka bilamba mais ils en a battu na Kitambo na akangami mama boti na maternité moi muta soutenir ya zate. Donc on est là en quelque sorte pour ça pour na ko soutenir batu batika na Kitambo pour toi bana Kitambo ya solo. Patterson Mukumi yo lobini ni veut dire marambo eza chaud dedans chaud dehors le bon ngata fi na papa rozwanga bi lobini ya Chilando so eza Kitambo si commune Yambo papa Koulouta ba commune tout balanda ndebiso. Ça n'a bien à combien de personnes? En fait, ça, plus de 300 personnes, je crois. Tout ça, les Abatubili, mais il y a à Paris. C'est un côté, les mains, au lobby, au Maniati, au Seigneur, pardon, aux à Paris. Ma surprise, Nini Obobongi, si pour le jour J. Makamose Beli, Bayara. Bandouleman, Beta, Ben Zalawana. Sorozan Nouleman, si tu connais Koza Mwana Kitambo, Tozo le Bango, Toza Moulo Skanto et Moraza, il est mieux placé pendant le bapon à musicien. Ah ouais.
Parce que quand tu as tout continuer, ma et puis ça va massa tout. Il y a misé. Donc, changera histoire, changera peu tata, changera peu maman. Donc, on va changer peu ma belle na yote. Ma belle za likanisa bana kitambo, donc on a profité na lancer appel na massa tout. Donc, au baza ba musicien, artiste émission, bazo participer na makambo ya bana kitambo. Donc, jour wana faut bazala, vraiment aux ala grand plaisir. To kuta na biso nyonso. Ba fila ba sele faut bazala jour wana parce que jour wana so bazate au monique au sala pe moi bien te bana kitambo, comprendre? Donc, vraiment faut relaxer. À ta présence à Pamba et au sala bien. Basé belé donc bana kitambo nyonso. Ba tout. Beritier wata fubazala pesora zawa na nord écouter na nord je crois jour wana par ozala voilà donc bana mabele ba tout donc ba fubazala o pe bazana kini tu ebige ba ozana bisokaka de cœur parce que za makambu ya bana kitambo donc loin des yeux près du cœur mbaba pe basili qui est balobi veut dire Rita qui manga pas à koto ya pe c'est la moi dimé ça la moi bien quoi bonsoir. Bonsoir ma chérie. Bon, nga peka neka ma sœur le bidon na opese la ka de banangembo penda banangembo bola muka tozala ini parce que union fait la force. Bozola la trop kitambo za na ba hôpital ba homme de veillard ba makambo bele bezangembo mabini bo mona na te ba grand frère ba grande sœur ba petite sœur ba petit frère bo mona na to lobela pona mabele na biso to telema entre nous caméra ezate basali yango batie libaya ka po bato mosusu mpe bana chango mpe batomboki obendeni te eza nango kaka idéologie oyo idéologie banda kala baba baleki papa répondre na question oyo balobi nayebi te Jessica Tilanda kitambo bacréé yango le 12 mai 1877 le 12 mai donc la commune nyonso c'est créé en 1957 la commune nyonso donc kitambo ezala déjà donc bango nde bakolanda biso papa lobi nini mpo namoni papa amoni yango mwa genre esalinga mwa bien te ntango lobi otie libaya pour la commune pour bachango on n'est pas de même mentalité tozana bango mentalité moko te ntango biso tozokende classe école bango bazwa koluka mbongo pa na biso bala kitambo basiliki Congo France biso boya soza na mwasi na yo oza mobali na oya ka toza mentalité moko te omona te bato bazo pumbuka non biso toza bana oyo tovandi na bapara toza na éducation ya bien donc objectif ya association na bino au juste ezanini à part soirée donc biso tokende classe salama epena bas faut tozongisa histoire basango baaki puis basango na baki na kitambo le surtout bano to coller éducation basango ba frère donc vous comprenez donc kitambo mabele mame objectif nini o boza nango vraiment na habité par rapport à l'association na bino objectif na bino à part la soirée vous faites quoi? Non, la soirée c'est pour la sortie officielle hein. Normalement premièrement pour la sortie officielle il y a association toti ezala déjà pour na mikolo mais oza branche ya ba jeune to créer yango la soirée et ko bimisa pe association na biso mbala moko comment ba dédicace c'est ça la rabia bana kitambo sora chancelier yenga na yebike a Rolande la biso na Ado Jabir balobi sa majesté bali ramuki me batikara ebele olobi porte étendard chancelier obligé fozala. On a sali appel na batutu na congofrance.com balobi Martin Kabika et pourquoi pas papa la Peyton P Marosa la rana coin ya kitambo mekoya na ope na cadre rare quand amu le pas Rosa si pourquoi pas tout le temps de tous les jours yanga ya kati Martin Kabika puissance à Paris yé kaka donc ça va balobi bana États-Unis pe ba osala bana Canada pe ba osala pourquoi Chico Samu lumière de Chicago Fabrice Samu Pati Samu Eric Kabasele, Ado Jabir, Bana Panama, Chancelier, Bosé Belé, Carly Diomi, Thierry Kodal Telema, Nicolas Ramazani, Bosé Belé, Nicolas Ramazani, Botelema, Bosé Belé, Bana Kitambo, vraiment, Nanenga vitesse à GSN, Bana Kitambo, tous à rappeler à la réunion et ça la bien. Puis ça adresse à Salpo, il a dit qu'ils allaient afficher, mais puis ça quand même adresse au cas où. Adresse à ça les gens à Blanc-Nil. Ouais. Un rue commune de Paris, 93 150, Blom-Nil. Bon, Blom-Nil. Salle Lovely. Donc 350 personnes assises, correctes, réglo. Donc tout le monde sera satisfait. Pour une invitation, c'est qu'il faut salandé.
Contact ezali, numéro na biso ezali. Donc avant soirée, beaucoup bien à la bino déjà na contact na biso 06 37 06 37 06 05 43. On a Chico Semeli. Chico Semeli, balobi événement ezarara moko beauté image veut dire na simabilili toujours et pourquoi papa vraiment olobaté na habité babi yo uti Pékin. Maramon ezandeni pour le 21. Le 21 la bien si ba jeune garçon tout taranga jeune na kuti marambo ngapi na jeune à Paris. Na bien si ba tout boya le 21 mai to kuta na salle et kuza ya kobeba. Soko la tarano pété ya rara. So bien bilamba te yaka to bien si ba tout ba commune tout. Nouvelle collection de week-end. Beauté image zwango bien. Ça va soda va s'insérer dans rouge maillot rouge. Veut dire baramabila mapeko zala jour ango soro la tara HM yaka so polo ta Zara yaka peka ka so polo tara o kasamoto et si na nango pété mais oye nango kaka do nyoso kaka makambu balobi congofrance.com trop d'avance Didi Dipumba Ike kaningo utomona au responsable je t'aime car nous allons toujours combattre jusqu'à la dernière touche de cartouche et les balles perdues seront ramassées. Boya et Belé Chico Semeli Krishna quoi vous chanceler yenga beauté image na simabilili et pourquoi pas Tania souhaitez-les c'est Raphaël souhaitez bon anniversaire à toi Nadège Nana Manana Mos ma petite à moi Evel et lui balobi c'est bloqué déjà avec Congo France tu déconnes pas tu saignes pas événement ezara à Moko 1 rue commune balobi 93 150 Blanc Ménil soyez nombreux Batie Libaya et Indi balobi bana kitambo ba mibali peka mbazala raté veut dire bana basi pe bazala basi batomboki bonsoir balobi nini pour le 21 balobi za chaud dedans chaud dehors chaud partout ouais le 21 donc beba mabe talara biso ba marathone oza kuna donc eza chaud quoi aux États-Unis ceux qui voient donc yaka jour ngo eza mabe makasi Ekoti. Est-ce que Ekoti beauté image ce moment la ranezoinda balobi ba maman bolobi nini pour le 21 donc le 21 eza ko beba na ndenga mukete ka déclarer ça lobi boye belé toujours c'est la bino donc toza pona bino jour antara oza maramba bana kitambo na ndenga mukete. Si vous faites appel à qui ba tunyoso ba ya bana changu bana nyoso tout bendenge bana nyoso komi nyoso bandal ngiringiri donc ezaka pembe na kitambo do to beng bana kitambo nyoso bo to sangala poni loko na biso to bunda pona komi na biso quoi. Merci beaucoup papa lobi ndenge nini. Bon c'est pas lobby déjà tout donc tout le monde a kaka le 21 mai ils ont la soirée et bana kitambo ba tout ça va komi pe il y a ceux qui on va dire aux alentours à Kitambo tous ça voilà et la soirée, ils appellent, on va dire, association. Et après ça, il y a mon monsieur Ouya. Tout le monde a 10 ans passés, 15 ans passés, tout ça, voilà. Et ça va bien. Donc, voilà quoi. Beauté, image, bah oui, bah, Kitambo, Ekoti. Les Akoinda, c'est bloqué déjà. CERF TV. Musique. CERF TV, chaque jour une dizaine de nouveautés en clip acheté. La télé qui vous allume. La télé totalement musique. CERF TV, contactez-nous au 06 52 76 65 09. La télé totalement musique. Votre édition, notre priorité. Ouvert à tous pour tous. Et chaque jour une dizaine de nouveautés en clip acheté. La télé qui vous allume. Une chaîne pour le meilleur. CERF TV. Site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko.